Kimbangiste oye. Kimbangiste oye. Kimbangiste oye. Bakongolais oye. Bakongolais oye. Bakongolais oye. Voilà, Awande, la terre sainte. Chers internautes, Tozali, toujours Nankamba, Tindika Télévision, les conseillers indépendants autoproclamés, sans ordonnance, Nanko, et surtout sans salaire, Kamwa Sichilombo, Nankamba, pour vous servir. C'est lui qui a l'information, a le pouvoir. Naye kopesa bino information, chers internautes, et yindaki mabe awa Nankamba. Namona nanga ba église, namona nanga ba eyamba. Organisation namoni na église kimbangiste. Namoni mbala moko comment élection ekosala malamboko. Avec Kadi Kadima, Diama 10 000 kara. Deux fois te organisation namoni awa na ba témoignage ngamoko na koti na musée. Namoni na mundu ki babeta papa Simon Kimbangu awa. Et ça la rien. Na masasi. Namoni na tono ba koti sakaye na Kintsuka kuna. Na Lutendele. Abima. Na musée. Bobeta katour koto. C'est très important. Makambu na yoki na makambu ya guerre ya Ukraine. Ezawa. Na ndenge guerre kosuka ezawa. D'après cette information, moko ba ebisinga ba ndeko nyonso boza na poto. Soko sala ka mwali kelemba somba mabele na Kinshasa, somba mabele na Congo. Est-ce que vous comprendre? Nazwi na source na suka ya makambo Itali guerre wana ya Ukraine. Bana poto boyebela. Yaka awa okozwa ba information nyonso. Alors chers internautes, c'est relativement na 63e anniversaire, il y a disparition physique. Il y a Molonga Nitope épouse, il y a papa Simon Kimbangu. Ndetoye pour célébrer disparition wana. Parce que pendant que papa Simon Kimbangu a qui arrêté, il a tiré qu'on continue à Simbaki Lingomba Oyo. Donc Azali une femme de fer. Moi si moko ya kosaka na ete moi si ya bwania moi si ya makasi do yepe na mona talika kama manuanina parce que basi nyoso ya mayele basi nyoso ya makasi basi nyoso bata ba entelo désormais ba koma ba manuanina na nko ba manuanina nyoso na saluer bino depuis Nkamba bozo bénédiction ya Nkamba nazo na mabele ya Nkamba nazo na maya Nkamba bana poto bosainga jama ya Nkamba. Si on a retenu la on maya Nkamba na mikili ndenge nini. Bon toko luka moyen. To chata na DHL. Ozo maya Nkamba kuna e uti kotoyo kamwasi mtazoya nango. Chers internautes, pour un événement wana combien significatif, le chef de l'État a tindaki personnellement. Oyora bengaka fachi au féminin. Son excellence ministre près le président de la République, donc tout près du chef de l'État, son excellence Nana Manuanina Kyumba Mfumubuku Océan Moulonge Shiwa Kalasa, le professeur des universités, né avec représenter valablement ou personnellement le chef de l'État. Donc chef de l'État na Lubumbashi, chef de l'État au féminin Nankamba. Beaucoup soit des événements consécutifs en images. Chers internautes, première partie, ezalaki réception. Entrée à son excellence, Nana Manoïna Kyumba Nakati, il y a temple dans la Nouvelle-Jérusalem. Deuxième partie, ezali remise ya bakado et puis beaucoup soit bonus défilé. Ngamona banda défilé awa. Bota la défilé, na ebité. Non. Organisation, harmonie, mosaïque. Là, on s'appelle la bota, là, on a image parce que les images parlent aussi d'elles-mêmes
dit-on. Chers internautes, sans plus tarder, si je parle le même langage avec celui qu'on appelle Zolo, 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 Zolozé. Donc, Moutasimbi, tout ce qui est courrier, dans le cabinet, il y a un ministre près le président de la République. Lelo, na commissie, caméraman dit. Il y a une image en direct d'un Kamba dit. Zolo, Zolo, Zolo. Tili Kabango dit. Pour la confiance, il est cesse de témoigner à notre personne. Je remercie le chef du gouvernement, son Excellence Jean-Michel Samaloukou, qui a pris cette occasion pour nous soutenir avec les autres émissions, pour nous permettre de nous présenter ici. Mais remerciements aussi à tous les frères et sœurs qui nous ont accueillis hier. Cet accueil était chaleureux. Ils nous ont témoigné de l'amour et de la considération. Mes remerciements vont également à toutes les femmes. D'abord les femmes qui bâtissent, qui toujours témoignent des valeurs culturelles dans votre habillement, dans votre engagement, dans votre comportement de façon générale. La femme qui bâtisse, c'est un modèle. Modèle pourquoi certainement vous êtes dit? C'est parce qu'elles sont inspirées des valeurs incarnées dans Maman Marie Mouille. Nul n'est besoin de répondre tout ce qui a été dit sur Maman Mouille. Une femme formidable, une femme incomparable, malgré la persécution, malgré qu'elle était opprimée, malgré qu'elle était privée de tout contact, malgré sa vie difficile, elle a fait preuve, elle a battu la peur, elle a témoigné d'un courage incomparable. À sa place, beaucoup de femmes fuiront, beaucoup de femmes allaient se désengager, beaucoup de femmes allaient nier son âme, beaucoup de femmes allaient être découragées et faire autre chose. Beaucoup de femmes allaient se précipiter à se marier par peur de rester
Je félicite l'équipe qui humanise de façon générale. C'est vrai que c'est l'activité des mamans. Mais les mamans ont toujours été accompagnées par les hommes. Je félicite les hommes qui pouvaient aussi à l'époque désobéir à la paix de maman parce que les femmes n'étaient pas considérées. Ils pouvaient se dire qu'on n'allait pas partir, c'est les petites femmes qui nous appellent. Mais ils ont fait la différence. Les hommes, je vous appelle en paix. Nous vous devons le respect, la soumission et la considération. Si les femmes peuvent applaudir pour les hommes, qui ont tout décidé, j'aimerais vous dire, soit vous rappeler, que le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, compte sur vos valeurs. Il compte sur les femmes. Vous savez plus que moi que quand les femmes s'engagent, elles restent déterminées dans tous les domaines. J'exhorterai que les ministres restent unis. J'exhorte à la cohésion et à l'unité nationale. Parce que le pays sera reconstruit, sera uni quand nos familles, nos églises, nos associations sont unies. J'exhorte que nous puissions mettre de côté l'hypocrisie, que nous puissions mettre de côté la jalousie, que nous puissions nous aimer sincèrement, que nous puissions avoir à l'esprit le sacrifice pour nous-mêmes, pour notre nation et pour notre pays. Je pense que je m'adresse en souhaitant un succès pour nos familles, pour notre société, pour notre Église et pour notre pays. Que vive la République démocratique du Congo. Que vive l'Église qui humanise. Que vive les mamans, les femmes, ceux qui nous comprennent. Je dis et je vous remercie. Nous sommes de retour sur ce plateau. Bomoni na baiser ma belle Nkamba, Nouvelle-Jérusalem. Pour votre information, Nkamba oyo boza komona ezali entouré na 12 collines ou 12 montagnes si vous voulez. Donc 12 collines ou 12 montagnes, ça signifie 12 tribus. Ya Bayuda. Voilà. Donc nyonso ezali awa ezali significatif eloko ya hasard awa ezate na makambo ezoleka lelo na Congo na baguerre ya Rwanda wana nyonso na pouvoir ya Faci Beton tout ezali awa na mise ezali liboso wana kuna mise yango wana donc nyonso eza kuna nazalaki na mise soko osisi ko visiter mise ozwi explication obligatoirement aucun restaurant biloko kolia basolo nango awa makambutu awa jio komela basolo nango awa na maboko cher internaute donc ezate ke o ya ba indien ya ba libanais non awa bio na ba gâteau farine bango moko basali yo gâteau awa suka le wuti na kulungongo donc tout awa oyo eza réellement paradis
paradis naturel, chers internautes. Alors, information en tout cas la Kinshasa, parce que tout ça qu'on a déjà, tout qui m'a solo, il y a bateau de pêche et tout. Problème exact, n'a comme à Kinshasa, tout vérifier et puis tout mettre la bino émission. Chers internautes, deuxième partie. Il y a émission, il y a l'élo, et ali partie tobengi, partie défilé. Tala, batu bauti partout dans le monde, bah pour l'événement Oyo, 63e événement, il y a disparition, il y a maman Mouilou Marie, qui épouse, il y a papa Simoni Kimbangu. Na moni ba témoignage peut être créé maman boy kuna aboki su komo na Kiawanga na boy koma Kiawanga kuna wapi yaka kasi yo lobby déjà yaka ba to tala yo à travers le monde toye ba ozana nunani oye ko sala nini awa na nkamba mbote na yo d'abord yaka kombo nani kombo na mama Wumba Dikanda mama Wumba kombo pe ya mama Kulutu donc mama Kulutu na ngai Koko Wumba. Non, attendez, Koko Nanga, Nkaka Wumba, Koko Nanga akufa, bonne taki Wumba. Alors, oye ko sa nini awa? Ngade na ye awa na ye na fête ya mama Mwilu. Pamba te mama Mwilu azali mama moko exemplaire. Mama wana azalaki molongani ya papa Simon Kimbangu. En tout cas, banda ya kufa kitina lelo esali lokola 63e année na ye. Yango na mabota matina mboka ya biso ya bule na kamba Jérusalem ye pona kosepelisa fete yango. Mokolo yango ezalaka pasi kolela, mais lelo ezali esengo na biso bakimbangiste. Donc to tomboli mama tomboli lokumwa ba mama. Et toyoki témoignage avant kufa ye makabi bolela ngate apemi papa Simon abeti di solango wana. Donc avant kufa bato zolela alamuki alobi bozolela nga pona nini ngala kepelepela papa pote nazala molobeli na bino botika ngala kele kopema bolela te nde ba mama batikaki kolela mama kolela kokufa na te biso za na posa to solo la biso na bino alobi bo solo tozo solo la mengai bolela nga lisusu te pamba te ngala ke kozala pene ya papa pote nazala molobeli na bino yango wana na miniti moke mama alobi bande ko boke nano kolamba kuna bango bakende kolamba tinde ye ya pemaki bozoka histoire awa makamu nyonso eza significatif donc eloko ya hasard awa ezalaka te donc bozomona na babilanga bana babiloko banana oyo banana elona maka bat balona kyango te mais elona maka yango moko bon botala nana donc botala bozomona naturellement et bimi plein bozomona botala donc yango ba osa la biso ba jus awa toujours mela ba jus moko très naturel soko meli yango komona que c'est différent na ba auto melaka wana na ba supermarché ya ba indien ya ba chinois alors ba bi aussi la ti lobby bon en fait ils ont des petits lobby pour ça 3 jours et bandaki lelo et bandaki lobby le 27 le 28 le 29 fête ici OK jusqu'au vendredi wapi ngala vanda na njili uti njili na uti njili OK moi message na bato baotala yo na mokili mobimba ngai na liwa maumba na uti njili en tout cas penza to ye na fête yango ozoka mama na fête OK merci beaucoup donc tu dois continuer na tindika télévision na yo kombo na onani Marie José Chibola. Donc yali homonyme ya mama Marie Mwilu. OK. Yo uti wapi? Na uti Chwapa. Na Bwende. Equateur. Papa eteni longondo. Na bagilwando. OK. Oye kosala nini awa? Na ye ko fête na biso monene anniversaire ya 63 ans ya maman Mwilu Marie qui a wanga nzita. Po balobi awa bikolo nyonso ezalaka. Ezaka bongo. Bon? Donc ozwi avion oye Kinshasa ozwi mutu kokomiti awa. Papa biso to ye na avion te biso to ye ka likolo ya mai to ye likolo ya ebale. C'est pas possible. To ye ka likolo ya ebale to gomeli pe mingi na nzela. Na bambula na bamoyi mais ceci na biso ndenge to sepela ke to kende ko tombola likambo ya biso
nyonso wana tosupporte nde omoni biso tokomi awa. Ah, bozo ka témoignage bandeko na ngai. Nina malongo ezalaka awa. Bozo kuta musika, bato bazolinga bakende poto, bile bozo linga boya awa. Nina malongo ezalaka awa. Papa poto ekosa. Poto nde awa. Po awa esika nzambe na biso avandi. Nyonso eza kaka awa. Bato bakendaka poto bazo mikosa. Baya nde awa esika nzambe azali. Nyonso eza kaka awa. Nyonso okoluka eza kaka esika nzambe na biso avandi. Makambu nyonso eza kaka awa. Bisengo nyonso eza kaka awa. Yango nde omoni biso tozo supporter pasi. Likolo ebale, condition mabe, kolala mabe, mbula moi, tozo ya kaka. Tokende kotombola likambo ya biso, toke kosepelisa nzambe na biso, po ya sepela biso nde tozwa mapamboli. Ah, donc oui, koluka mapamboli. Okay, donc c'est que mapamboli est très important. Mapamboli ezali. Ce qui mapamboli ezali na nzoto ya mutu te, okozala mutu te. Koluka nde mapamboli. Alors, message no koyebisa bato baza kodute nanu, bato ba dutaka ti lelo bamona ko ndire ba aventure ezalaka. Oyebisa bango nini? Nazo yebisa bango ke baya tosangana. Po soki biso nyonso tosangani, mboka na biso ekozwa kimia. Kimia eza kakao. Soki yo mutu mwindu omiyebi te ke ngai mutu mwindu nzambe na ngai aza okokende na bamboka mususu okomisa bato mususu me yo mutu mwindu ye wutaki wapi? Mutu mwindu wutaki wapi? Ovandi na nzambe ozosola na ye. Nyonso oza nango poso ozoyebisa yo. Yoko baya tosangana. Po soki tosangani mbongwana ekomonana. O tozoluka wana ezande awa. Yango nde nayebisi bango nyonso baya tozala bomoko totombola likambo ya biso. Tokomisa nzambe na biso ya sepela apambola biso pasi ya mutu mwindu esila. Merci beaucoup. Merci papa. Voilà donc je disais parti totikali nango dali parti ya défilé. Mais awa ezali pe ezali la lieu moko ya pèlerinage bato bakala ba problème ya famille ba chance ezate yaka na ba kolongulu tambula na yo kaka loba makambo za nango besoin maya nkamba ezalaka kuna na mabele donc soko dingo zo maya nkamba puti ko sala ekobo na yo oye ko lokota kuna okomona makambo yo komona okozo mbata ya papa Simon ko la mukati donc soko oye o se purifier au sokoli mai yo moko se sentir déjà que il y a un changement dans nzoto na yo et ça na ba miracle et belé sala mai oyo ngape na ko soit parti na ko mema soki na komika na parler na kwa na venir tous les bandos qui badaye donc ils ont jeté. Merci chers internautes to komi na partie défilé bozoka ja connaissez bandi je crois bozoka ba son donc les entraînement va se préparer parce que linge banda ngai na bandi donc ndenge na keboy na kekaka donc défilé bandi botala ndenge lekaki me nga na bandeli bango défilé bandi nga na bandi